Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sima ya concours nyonso ezaka na eloko moko o diable ayaka kobena. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ainsi me dit l'Éternel, trois choses sur Madjabou. Il me dit Madjabou vient de moi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ma sœur, yeba pasteur nini oyo kosolola na ye. Bato ebele baza ba victime ya ba faux prophètes na internet. Bazo sombisaka bino ba livre, bazo initier bino sans le savoir. Sambela nzamba orienté yo. Video ya temple si pasuka. Tokoma na accès. Mama na poto, ata okangi misu pour 2 secondes. Nzamba oyoka yo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na régie ba rotiela ngelema ya mwana na biso moko ya moke. Mwana loba ba rebelle, mwana moko akoma impoli. Mwana na chaka ba rebelle, boro na ngai. O meza nde buroti, tozo beta nde buro. Musaranga nde naza boye, vie na ngai ezaka ka musique. Ba vie wana oyebi boyebi. Mwana na banda concours na âge ni toke malembe nazo fungula mwana nzambe moko aza disponible awa a comprendre ba concours nyonso se pasaka na mokili oyo nini ebenda. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana na banda soki na ba 10 ans awa soki ba âge nini concours o mwana na banda tant na se tromper âge botelanga âge na commentaire nini esalaka ke mwana na a manqué ndeko na biso babengaka aigle. Est-ce que beaucoup comprendre? Kotala ndeko na biso babengaka aigle wala soki maraba nini soki marama nini wana na yeba kamkambo on peut bien te. Eza par rapport ya concours babenda mwana balekisa na concours ba proposer na innocence nyonso bo mwana kandenge aza innocent bongo na innocent soki pe innocent ba proposer petit makambo petit andima makambo na se ignorance na se ya innocence ya bo mwana nyonso. Oui, mes chers internautes, nos chers internautes, bonsoir, bonjour. Ça dépend de heure et puis opportunité. Ya kolandanga lisusu na Feza TV officiel. Je dis merci à mon Dieu, mon créateur. Na pema lisusu pe na bolingo oyo alakisaka biso bi mukolo nyonso. Ya koyeba suko kota na bandaku na bino. Ya koyeba suko kuta na mama fana bino la servante de l'Éternel. Je vous aime, Nazalaka toujours souriante parce que Nazana Nzambe Naza libre, Nazana Essengo parce que Nzambala la kanakati ya Congo. J'ai venu l'Éternel, je dis merci. Nabatunyo so ba soutena kanga, nabatunyo so ba komela kanga, ba fortifier kanga na ba auto partage kana bango en ligne, to prier kana bango en ligne, ko interpréter les mbatuma bandoto, ko expliquer mutu langage ya Nzambe na kati ya ndoto. Et pendant que nazolo baboye vidéo oyo na makamu nazolo balelo bo partager pour na ko édifier baninga mususu o batambola kana kati ya kozanga koyeba na batu mususu oyo basalaka makambu na se ya ignorance. Et wana na ke kopesa bandeko nanga mbote bao balinga kanga. Là je vois mon frère hein, le temps de tous les temps de tous les jours yaya nanga oya linga kanga mingi vie nanga oya linga kanga mingi. En tout cas je dis merci à Roger Moussango Radio Okapi. Roger Moussango Radio Okapi, mon frère, je te dis merci beaucoup et tu sais que je t'aime bien. Des gros bisous tikanzambe nanga. Apambola yo pe atombola yo lelo tozolobela likambo oyo etali nzoto nazo expliquer ba puissance oyo ezalaka na kati ya nzoto na biso nazo expliquer ba étoile oyo Nzambe atiango caché na banzoto na biso ezana batu mususu batambola na kati ya ignorance ezana batu mususu a accepter ngo na se ya kwiti accepter ngo na sentiment moko boye mais aujourd'hui là na ekolobela o par l'orientation du Saint-Esprit que eza ba erreur pe omi fongole la porte ya enfer. Tokomona bato ebele balobaka ke
nzoto eza mabele ekosala nini? Non ma sœur, tangu nzamba keli mutu azwi souffle de vie na ye nzambe atie na kati ya mutu, nzoto ekomi na valeur, nzoto ekomi na ba puissance o bato mosusu boyebaka te na ye uniquement kolobela ba oyo basalaka basangisaka nzoto na ndenge ya sima. Je ne peux pas citer makambo mosusu po j'espère que bato bazotala biso eza na ba mama eza na baleki o batalaka biso, mais oyo ako comprendre à comprendre. Pourquoi nombre ya kipede ezo mata na kati ya mboka na biso? Na émission utaki koleka na chaîne na biso isika na leka kabalanda kanga pe susu na nouvelle tendance na lobaki diable a changé stratégie. Nini diable a sali? Diable a donc a soldé nzoto. Donc banzoto ya batu ekomi soldé, ba sexe ya batu ekomi soldé. Pourquoi ba soldé? Il y a des étoiles oyo efandaka na kati ya bandoto. Tozana étoile ya liboso, eza étoile autant mutu abotamaka. O toski totali na Bible, tangu Jésus abotamaki, ba roi ya mage bayaki kogumba mela. Pourquoi? Balobi ba monaki signe ya étoile. Étoile wana biso nyonso tozalaka nango, biso nyonso tobotamaka nango. Oko comprendre to boti mwana na yo, jour ango mbula ebeta na bakake. Elakisi ke mutu moko ya munene amonani e ba roi ya mage bandoki bamonaka étoile wana. Tozana deuxième étoile o efandaka na nzoto na biso basi. Deuxième étoile eza wana. Et tozana troisième étoile o ezaka na sima na biso. Bien aimé, j'espère que ça bato mosusu boko remarquer que moi no depuis ayeba mibali akoma boye, akoma kitoko, akoma boye, mituka, mibala kitoko nde bazo benga e. Tangu déjà bakata kasinga wana. Eza lokwa ba revese étoile wana. Et comme il brûlé, au comprendre ça longi kitoko te nyonso basukola raté. Et ça étoile caché oyo nzamba tchakati na e. Et c'est exposé engali. Et comme il kosenga sko mibali na ya loge, na ya malamu, na ba ignorante, ba koma kolanda e par rapport ya étoile wana. Ndio komona ke film mususu abimina tonton moko boye eleki mikolo ba sente ye eleki mikolo mwana na baby ikomi o mwana mwa beba bwendeni c'est par rapport ya mutu oyo abimaki na ye ayibi étoile atriqué ye étoile bo comprendre vie ya mutu esali nini e baby na kati ya nzoto na biso basi nzamba atia ba pouvoir na kati ya banzoto na biso basi mwasi nyonso mobali nyonso oza na droit ya kosakuplaka na mutu nyonso te. Mokili eza kitoko me batu nde baza na kati ya mokili baza ya kobeba. Batu baza ya kati ya kobeba ifo yeba okosolola na nani okobima na nani. Nzoto oyo ezaka na ba pouvoir. Misapi na biso eza na ba pouvoir. Misu munoko eloko nyonso nzamba tia na nzoto ya mutu ezaka na pouvoir. Et alobani na pesa bino déjà pouvoir. J'espère que ça na bandoki ba sirène bazaka soka tie musapi na eboy. Tangwa tie boy et sali action. Ezaka batu ya ténèbres nde ba yeba ka secret wana. Mais biso bana nzambe toza ba ignorant na ba ignorante. Nsoto ya mwasi ezaka na ba biloko oyo ténèbres yebi. Diable te mazaka garçon moko je ne sais pas nzambe na ngati kela biso satan boya kokatana. Tala makambu diable azo sala. Diable a commis niveau ya koyebisa bato okoki kosakouple na mbwa. Diable a commis na niveau ya koexciter bato ke okoki kosakouple no na mbwa. Batu bana basi ya kitoko bazo sangisa banzoto na bambwa. Et yo garçon ya Itachi, yo garçon ya fainéant, yo garçon ya zozo. Oninga kabasi ba dépenser, surtout na département ya biso ba comédie bato ya théâtre. Na fanzi wana po mutu il faut expliquer loro kitoko eza mutu oyo ayebi département auta na linga petite mo boza na vitesse na poto petite wana tinela nga ba 300 ba 500 petite wana mutafuta la kananda oza mbanda ya mbwa yo ndeko zotala nga ozaka mbanda ya mbwa mobali nanga moi si nanga saka en tout cas ma femme elle est vraiment courageuse pour la na mbwa il faut sa courageuse pour sangisa mbwa mtoto na mbwa il faut sa la courageuse
quand de bon en tout cas cascadaka aluka mbongo makasi abetaka ba Dubai ba Turquie asia futelo biya ke ko ke lekso bilambo azoka ba 1 euro wana na Turquie asala kanini poazwa akita na avion aya botala niveau diable a komisi batu ba o baza na nzambe te e bino batu alibanda na olobela mingi batu alibanda bolinga omona mwasi te atie mwa photo okomi ko draguer neti ngane na osenga ba sponsor bo pesa ngate polo na place nzamba sa pambola bo piate il faut bo pesa ka baso balala na bambwa nde isika yo folo na mbongo na yo yo kalikila mbongo na ko soutenir batu bazana ba idea malamu te ba orphelin bazana bazozanga na lipa kolia ba prisonnier bazana je vous dis qu'il y a des moribonds boyebi ba moribonds nga mona ba moribonds na lela toute la journée na liate boka kombo bien moribond azana bakopesa kisite bakopesa biloko kolia te soki alie vungule wana akokosola butu mobimba evimbisaka makolo evimbisi matama evimbisi maboko mendengo zana soki basengi yo soutien mon frère soki nzamba toucher mutema tinda quelque chose no wana to sunga ba moribo na opesa te yo faut pesa moi si na bino ya mbwa obosangisaka petit momi wana kabela anga fort isika mbwa koti yo po yo koti okomina ni mbwa parce que tango to sangana ka to partage ka nyonso oyo zwa ke pa Alphonse azwa ki susu pa André yo pe Jean-Pierre oye wana bokomi mutu moko repentez-vous boti kabilule la batu ba baby tokena bato basalaka ignorance ko sangisa batu nzoto na ndenga sima nzela wana nzamba salango eza na mystère caché wana nzamba salango ekotaka eloko te mon frère pasteur ebimisaka kaka et puis nzamba yebi eloko nini fo ebimisa mais diable lokola za mutu moko batikela biso esinga ya kokata na satana aya ebisi bino abite yala kisi bino kaya liboso te simande makambo eloba na musicien moko akenda tokoloba nini pe asonam te atika ba œuvre moko aloba nini showbiz esimba monde oui parce que ce token a référence na biso na Bible au monde ki Adam na Eve bazaki ba innocent na ba innocente bazaki à l'aise bazaki na culpabilité te bazaki na komi lela te et Bible ezoloba ke nzamba bandako ya ko visiter bango chaque soir babando solana nzambe bazalaki na accès à nyonso mais diable aya ebisi bango kasa boli eloko boyeba mamebele akosa petin tango balia mabe kota na malamu alors cela veut dire diable aye ayisi bino moni showbiz et simba monde oui soko sali showbiz wana stabilité ye okomi na mwaka okomi mwanda kwa malili ale bato bazaka na barando ya YouTube des pédés qui sont dans l'internet ici otoyebi babandi allez omoni ndakunanga lelo boko yokanga ngana pe makana malili étoile wana ya sima esi ekei mutu nyonso oyo asala keloko wana papa ozolandanga responsable je dis aux mariés ba mariés bazaba ignorant qui n'ont pas Christ. Ceux qui ont sa couple la kana mwasi na yo na nzela sima repentez-vous. Oh mikolo vaseline ok po yango nde ba benga vaseline yeba ke porte en enfer eza polele pona yo ok li felou parce que ce n'est pas permis. Dieu nous a pas permis ça. Et ça va biloko musunzamba bomba o eza permis te mutu ayeba c'est pour sa gloire. Mobali nyonso oya sa couple kana mwasi ne na nzela o eza interdit. Luka délivrance. Ça la sincère repentance. Eza na ba prière o il faut ça la nzamba limbisa yo et puis okobandela lisusu te. Eza ke toile o ekendaka. Bino bokanisi nini? Oye koma mangane longi te me ekei te. Na mikolo mikoya okomona ke nyonso ya yo ezo simba te. Est-ce que possible remarquer liwa ya ba pede?
Yo papa obimaka na madame na yo achawa alliance. Te yaya lokwa na honore yo to betaka na nenga sima. Ali yo pe mwasi ignorante ondimi embo mobile na nga honore nga. Yaya enfer. Ok li felou, je vous dis nga na yaka koloba vérité. Boyebi. Nga na loba kaka o nga na yebi. O na yebi te na oloba te. Ok enfer. Bosi boyebi ba pedende ni bakufaka. Bakufaka na mai. Bazo pola. Parce que c'est interdit. Au moins, mbali mususu te asenga kinga boye nandima ke yayobi ke tanka to beta na sima boye mbala liboso to chaki vaseline te mbala liboso boye pa obi ka futanga kitoka kontelanga 2000 esa na ngelo te na zwi mbongo nazaki na besoin mbongo anda kuna zwi na étoile ndeke yeba ke mbala sima na turu ya liboso na ya sima kozwa te ba vendo lionioso. Et puis, likolo nango nde balobaka bato internet na yo kafi moko loba likolo nango porte en enfer eza polele po na yo. Satan yebisi yo mama na sepeli nazo zela yo. Et musala wene eza mingi na ba pasteur. Eza mingi na ba protocole na kati église. De pasteurs, de chantres musiciens, soi-disant chrétiens, répentez-vous. Répentez-vous. Nzamba bomba étoile wana ayebi pourquoi bombi alobi eza interdit boko sala yango te mais diable lokola lingaka moto na ye akabola ngona batu akozika ye moko te aya yebiso non tu peux faire aussi ça utiliser pe wana ya omoni musicien wana yemba showbiz esimba monde po yango nde showbiz to se repentir. Tout se repentir. Yo muto néglige quand nzoto pesa quand nzoto ne pas mutu nyonso. Babenda kayo matière. Matière originale onzamba chakati na yo. Babenda ka étoile. Merci beaucoup, j'espère que boyoki. Partagez vidéo oh muto azana kati ignorance. Moi sina mobile oba sa couple ka bongo bokata s'il te plaît. Ce qui message ko komela o c'est ki nzambe ndazo éveiller ba oyaye. Ba ba na ko se repentir. Tokenda mbuna concours. Sima ya concours nyonso eza na intérêt. Musique esimbami na spiritualité muta convaincre nga azate. Ezala ba frère na biso ba yembela rabasi. Ezala ba frère o ba yembela soi disant nzambe. Musique eza monde de spiritualité. Ainsi me dit l'Éternel, 3 choses sur Madjabou. Il me dit 1, Madjabou vient de moi. C'est moi qui l'ai suscité. Et de 2, il me dit, Madjabou ne mourra pas. Adoration. Nzambe kamuto ameritaka. Sima ya concours nyonso. Ezaka na eloko moko o diable ayaka kobenda. Na régie ba rotiela ngelema ya mwana na biso moko ya muke. Mwana loba ba rebele, mwana moko akoma impoli. Mwana na chaka ba rebele boro na ngai. O meza nde buroti tozo beta nde buro. Musaranga nde naza boye vie na ngai ezaka ka musique. Ba vie wana oyebi boyebi. Mwana na banda concours na âge nini toke malembe nazo fungula mwana nzambe moko aza disponible awa a comprendre ba concours nyonso se pasaka na mokilio nini ebenda mwana na banda soki na ba 10 awa soki ba âge nini concours o mwana na banda tam suna se tromper âge botiela nga âge na commentaire nini esalaka ke mwana na a manqué ndeko na biso ba bengaka aigle. Est-ce que beaucoup comprendre? Kotala ndeko na biso babengaka aigle wala soki maraba nini soki marama nini wana na yebaka makambo ngo pe bien te. Eza par rapport ya concours babenda mwana balekisa na concours ba proposer na innocence nyonso bo mwana kandenge aza innocent bongo na innocent soki pe innocent ba proposer petit makambo petit andima makambo na se ignorance na se ya innocence ya bo mwana nyonso. Et par rapport à âge na étoile, parce que âge na étoile na ondenge ebrilaka. Mwana na nzima. Parce que loko esalaka ki a manqué ndeko na biso wana. Eza dimension ya ba maison. Mwana na mata dimension ya maison. O eza ko parce que ya spiritualité. Muto ebi monde ya spiritualité a contredire ngate.
mwana na komo manquer frère na biso wana ya tongo pona nini maison parce que spiritualité nde esalaka ke omona mutu physique pamba ngata ne balobaka na théâtre eza jalousie tellement bango nyonso nde baza na Saint-Esprit asalanga grâce ya kopesa nga caméra na zooma bango tongo namonaka mutu epataka nga aza te tellement ke oyebi sika mutu asimbama spirituellement physiquement obange te. En réalité dans l'homme c'est l'esprit musique parce que soki tozongi ndamu na concours na bana nanga misato oyo ozwelinga feza nanga exodi o feza ndeza bwa yembaka kitoko atindaki video tosepeli pesa biso ye tokene na concours mwana talisa chance mwana kobunga nga na pesi bango nini eloko te yaya il n'y a rien pour rien bakena mwana luxe mwana voyager mwana kangi ba photo mwana zolia na ba restaurant na pesi eloko te président kuto atia gratuité mais soko ke mona ba professeur na il faut soka moi tueke et là ne loko moko wana kaka ba so mama eza gratuité mais au moni pesa biso atambongo ya J pour te dire que dans la vie il n'y a rien pour rien. Parce que yo bino botika kaka bana bake concours eza donc bango nde balingi babongisa Congo na chômage kotalisa chance ya bana bake musika. Non mon frère mes sœurs repentez-vous nzamba mona kabiso repentez-vous ba sacrifice sala makana ba concours wana makasi eza na frère moko awa alela mais on a un message à frère en 2018 entre fin 2018 et 2019 frère wana zoma en prise pour nini ale kaka na concours moko boy comme juriste nde sika frère wana koya pour ngana mona biloko ba pesa frère wana ba pesa portefeuille ba pesa na masanga ba pesa na basi nini ko isa frère wana vidéo ya mwasi. Dieu ne ment jamais. Concours bino ba mama batikaka bana na ba concours opo na pasi akende adefilaka manikina yeba na nyonso wana diable azaka na besoin étoile nzamba ko senga kiodo te nzamba azana na besoin buibui te soki na lobi ba komo bande kuna biso c'est par rapport ya rôle o wala kisaka ya bizengi diable jamais kozwaka kizengi concours. Mwana na boya kandeko na biso na aigle oba vie wana bazobeta muziki mbo omoni nga ndenge na zaboye mbo nazo cartonner loko nanga wana ebetaki mwana wana est-ce ko boya frère na biso wana na koti na polémique ya ba musicien mondain te nazo talisa bino c'est par rapport ya niveau ya chambre ya spiritualité au mwana na yebi et ça là qui amona ka ba musicien presque mususu sika ba simbami physiquement bo fois boya ye poza na mutu mususu monye luxe ndakwa kitoko banque mbongo nini mais olali na butu nzamba ola kisoki afandaka na fulu aza pauvre okobange na nini ba concours ndenge zakana ba sacrifice. Repentez-vous, bino batu bozaka na ba manikina, ba agence iboye, ba agence défilé te. Président kuto atie gratuité simbate. Mundele soka futa ka bébé na poto azana intérêt oya zwaka ndenga futa ka ba bébé. Il n'y a rien pour rien. Nzambe kutu biso batu to luka ke to nzima. Je t'accepte comme mon seul maître sur cette heure. Atie lio ba intérêt nzambe. Soko lukinga ozaka na boye ozana avantage ya boye ndoka koluka kozwa ote na kolingo na makila bao bakozala na nga bakona kozala kati na bango nzambe bokokota na vie éternelle siko yoti ndingo ya kozwa bana batu bayemba ba défilé basala ba concours ya kobina bakata danse bakata luketu babale mama okanisi bazwaka bana no pona nini étoile ata mwana na yo alekaki na concours wana akatana ki azwaki te mais bango basi bazwaki nini étoile satan azaka na rapidité ki moyibi makasi basi bazwaki étoile et na kati wana eza na babiloko baproposaka bango
ta musu ba coach na bango ba chef na bango il faut ba kubanda ko coucher na bana wana siko bazo seme nini na banzoto ya bana. Ah non, to lukaka nzambe. To lukaka nzambe mama. Éduquer mwana na yo talisaka nzambe. Président kutu nazo beta CT na Congo na biso atie gratuité mais simbité. Il faut kaka to futa. Baye bazeli mwana batie na ba luxe nyonso. O voter. Mwana déjà basi bazwa ki étoile. Kande balalisi na mbetu na ya kitoko, mbetu na bango ya kitoko. Hotel na bango ya kitoko. Mwana changer poso. Split na bango bazo futa. Aïe aïe aïe. Hein? Concours non de yo bongisa mboka. Et si ça chômage à Congo. Diable a la rapidité. Et c'est ce que je veux demander aux enfants de Dieu pour jeter. Tous à la toujours na prière. Veuillez et prier. Batu baza ya kobeba mokilité bato yo batu. Parce que so ba longoli batu mokilité kana ngo kitoko na mopepe ya kitoko. Mais batu nde bazo tia chaleur ya mabe. Papa na nga yeba mwasi nini okolinga. Ma sœur yeba pasteur nini oyo kosolola na ye. Bato ebele baza ba victime ya ba faux prophètes na internet. Bazo sombisaka bino ba livre, bazo initier bino sans le savoir. Sambela nzamba orienté yo. Rido ya temple si pasuka. Tokoma na accès. Mama na poto. Ata okangi misu pour 2 secondes. Nzamba oyoka yo. Na kolemba kosenga ba soutien te. Matthieu 7:7. Babi senga ba kopesa yo. Bete ekuke ba ofungola. Toza na action tout à l'heure là Rolanda. D'ici là dans 2 jours. Ngana papa Zuma. Toke kotikela bano babwaka pe batika biloko akolia. Ce qui yope okozala toucher à comment on a action ana ko hésiter ko benga ngaite ko hésiter ko komela ngate ko sala mafatu et sala makandenge nini nga pena zwa enveloppe na nga fin du mois banana baliaka oyebi soki mutema ya mutu esimbami déclaration nyonso mutu ana kubimisa yango nde ko salema parce que nzamba fandi na mitema nzamba fandi na mitema oyo esimbami. Et si fi opesa mutu moko boy, ah vraiment, nzambe nanga pambola yo akanise. Papa, mama, okoti na livre ya buku abomoyi. Automatiquement, yo fanda wana bayemba yo. Na ngena chite na oloba likambo. Mukolo nzamba ko fanda tuni Zuma. Quelle est ton offrande? Zuma ye. Offrande nanga musicien kinga na yemba kinga anja tunyo bayemba kiyo o partage ki gloire na nzambe Zuma pesa kombe bayemba o 5000 euros na pesa ka 3500 faire ou bien il fallait à 5 ba 3500 euros anja biso te pesa 4000 euros allez t'as la place non porte ali fait le fourreau automatiquement wa kota oui bisi ange na kota abi papa me bayemba kiyo kota akoba ange mukwana ba olinga discussion te pope ya mukolona nde kozala chiki cha cha. Maman Espérance, papa, quelle est ton offrande? Sache-le bien, les jours là on va nous demander quelle est ton offrande. Ote na kenana concert ya mopao tant mopao abwakinga na bambaka moi 1000 euros moi 2000 euros ke bo fungola omoni banana bana eloko olia te balali nsala tande bazokabola loso ya mafuta mais yo euro na yo soko kendo kotikela bango ta pondu batia na congélateur merci wana balingaki baloba nga nzambe na ingana koma kombono awa na livre abo moyi bala mako porte fungwami automatiquement moto ezongala ale leka o nzambe leka mo Sebo yebaka te. Jugement ekozala. Daddy, nazana enveloppe non déjà awa. Daddy, natini 1500 OK. Benga nga protocole kingani. Benga garçon na ya flat toto kenda kolala. Yebise déjà tous. Nzambe. Repentez-vous. Tala 10 minutes place ekende. Allô mon frère. Flat wana te oya suka wana vie oya 70 c'est bon on bongisa tozo ya benga protocole kingani position yo kendaka déjà ngana zolanda ta la place yo seme daddy
Mais ngande na osenga ba manager na ba soutien boye pour na ko édifier ba na nzambe ko kita na ba fondation ba orphelinat ba opesa te mbongo yo pesa ka dadi azola kango ba protocole azo sesa ba critage ba protocole ba pede baza na église ba ote komona pasteur moko wana vidéo na yote ko circuler azo bondela muninga mobali j'ai pris l'avion à tout moment tu es avec ta femme si laisse-moi j'ai 35 ans si santé pandeko dadi bino ba pesa ba dadi biso nde toza la vérité bo pesa te. Merci beaucoup yo mtola nanga soko lingo yeba vie ya badadi na bino bie ba enveloppe na bino place botindaka. Ma soeur, mon frère, tosunga ba orphelin, tosunga ba orphelin, tosunga ba mouribon. Eza na batu na prison oyo azozanga lipa akoma boyi ya muninga mobali na prison pour azaka na visite te loko kolia ezate nde sika ifo kosunga ba innocent musu bazaka na prison kuna basimisa bango touche azozanga na secret mutu azoyelela pake moko ya biscuit ya muke soko pesi aser nanga artiste nzamba pambola oumela na kati ya prison. Maman, ma fatu lipa aussi opesi mutu alobi merci. Mais bino batu botindela ka badadi, boyebi ba mbonga badadi na bino kenda. Bachel nyonso ya kombo ya ville. Ba France na bino na ba enveloppe na bino ekenda repa bachel wana. Ville na biso ba boîte ya Kinshasa. Toza na deux sortes ya boîte. Toza na boîte VIP na boîte locale. Omoni VIP wana guichet fermé wana nde ya badadi. Iska botinda ka ba enveloppe. Nde sika ya badadi kuna bakota kate bawela bango whisky na canette ya koka bafungoli batie whisky omoni ka dadi kuna njoka whisky za na kati kuna nde sika badadi bamelaka shisha. Nzamba pambola yo muto ko partager vidéo oyo eza ko bebisa te eza ko loba mabete met ko la musaba na nzambe. Nalobaka toujours que je suis là pour des vivants, je ne suis pas là pour des morts. Biloko nazolo beza na bakolo nango. Il faut ba bénéficier puis il faut ba lamuka. Boluka basala nzambe ya solo. Ko s'attacher na serviteur nyo sauter na internet parce que ba magicien ba kota na internet. Ebele balongwa na ba rideau ya rouge na zamba baya na internet. Merci beaucoup na ba o ba soutenir na ranga. Merci beaucoup na Chikemba ya mobile à 2 mètres na spe abonane. Mon frère, tika nzamba pambola. Na batu nyonso babimisaka ta 1 franc na yo pona ko soutenir nga maman Fatou. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Lola lisusu efungwama. Pour partager vidéo et puis vous s'abonner. Ciao et à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous.